Nzambieto wasedieto tangu yifweni tukulombela wabakafulu watosikirikisa. Kibagismo ye. Kibagismo ye. Kibagismo ye. Kamba ye. Kamba ye. Kamba ye. Korekioye. 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 Eurwe. Embazie. Yobiakulwe. Eyangalala. Esengobi esengote. Kiese voka kwe, kiese kwe. Tai voka tai kwe. Kuseka ya komarima. Tulenda kwetu seva. Eyokani. Kiba voko solate. Nyonso wana bisengo tolandi nyonso na banzembo kasi data nzambe batikaka ye tranquille te babundisaka ye mingi bongo bie bongo te soki baza kobundisa yo ozosala likambo malamu bongo bie bongo te me biso mpe tolobi tokotika te totika te voilà tolobi papa Mfumalongo amonaki pasi na lingombo kilo oyo azaki nango bapapa bango nyonso amonaki pasi na kilo bazalaki nango biso mpe tokomoi komona pasi na kilo oyo bitumba ezalaka na libanda bitumba ya ndako ezalaka pasi te wana nde eleki pasi biso baza kobundisa biso kamba kasi soki otali tokendaka epai ya bato te oyo bango bazali bakotaka na babiro nyonso e biso tokotaka te tofundaka te bato na bato mpe bamonaka ke soki toke na nkamba makambo mabe eza nango te yango nde place totelemini nde yango wana biso tofundaka te me eza na bato bafundaka bakotaka na babiro papa bamonaki pasi avant toloba mingi totina ni kasete ya papa Mfumalongo totia bien totia te tiela biso mpona koyeba ke
Bozo sala musala ya solo, hein? D'accord. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. Dès 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail. Mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre. Mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis, mais parti. Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ces bâtiments 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Tolani bien tolani te. Bamona qui passe bien, bamona qui passe te. Papa mfumalong wa kena kena ilong ya pasuka. Kamuwana elo baba na 52. Kyo kene tala ya na yo okosala accident. Depuis 1953, 54, 55, et le réseau Salamate. Maintenant, la 58, c'est le bique aux eaux kende. Ah, papa n'a bique si là, mais donc les alliés. Aux autres, tikanga mwana na yo que nous kufa. Yomoto bandaki, yomoto kosilisa. Réponse papa Kimbango a pesa kiwa. Oh, nyonso tozomona tozokolanda. Papa Kimbango alobela kiango. Na bitumba, na nzala, na ba malade, na kufa. Alobela na 52. Ye alobi nzambe apesi ye mokili. Mokili mobimba nzambe apesaki. Yango wana likambo ya retraite ya 72. Koreki. Papa aponaki bino. Siko lingomba pe atuni. Na bana na bino pe bakokota. Fumba longo andimaki. Mabe pe ezala bana na biso. Boyoki biso pe tosaki retraite. Ngai lokola nazaki kokenda na lutendele. Na tracteur. Na sisaki mosala na poko atango nazongi na ndako. Oh na mokoto bazo kozela yo. Bozo kene retraite. Bapesi nga biloko ya kolia. Mema sani na yo. Bazo komemisa biso nini? Sani na kopo. Na luto yanga pe ezalaki. Tokendaki retraite. Na bisika. Baturi ngai yo kosala combien de jours? Nga lobi 3 jours plein na kolia te. Bon. Papa Zakonde alobaki 2 jours. Ma firme na Papa Solo 1 jour. Alors biso batusaki 3 jours. Ah! Maya pa ma po mela ko passe. Ezaki boye.
Melana no miliki nde sawa koyoka bien na mongongo ezaki pasi tozaki retraite biso nyonso po bapapa bamonaki ete biso bana mpe tozali mabe. Lelo ezomonana be ezomonana te sikoyo baza kolinga toloba nyonso lokola bazofinga biso tokofongola ndenge mabe na biso mpe ezali toyokani te yango wana tozoloba le 29 oyo bakendaka lokulu biso nyonso tokozala awa na nkamba ndenge basali plan na bango mpo tomoni mpe bakonzi ya leta mosusu bazali biso mpe tokozala biso moko te nga nalobaki bien lobi papa Fuma Mbanza journal officiel bapesaki te moto aza kokanga nzela ezaki papa Mbungu ezokota na babiro et pourtant maître Mbungu ayaka epa na biso toyambaka ye me azongi na yesu kuna moto alobaki solo papa Buketi ntango toyambi ye mpe akufili na maboko na biso ye kaka azalaki normal na makambo ya kolandela biso po ntango bazalaki kosala ndako ya mokoto Fuma Longa alobaki na yo mpe nde atikaki nde akomi kolanda biso nde yango wana toza kolobaki makambo ezali bango baza koloba baza kofinga baza kokende kofunda na baleta biso tovandi kimia mpo toyebi ke baza bandeko kasi bango baza koforce toloba kaka nyonso tobanda koloba ngo oboyeba secret banani baza na raison banani baza na tort oyoki bango bakendaki na bango biso totikalaki résolution d'accord soki yango eyaki elongi ya papa Fuma Longo bamonaka yango mpe baza komona yango te ezaki ndenge elongi ya papa Fuma Longo bapota mpe bapota te mpo na nini aksida wana tiela bongo tokota na mama likambo tokokota nde yango wana tolobi papa alobi wana ke baniokolaki bango biso mpe baza koniokola biso mpo na likambo oyo toza nango ya monene mpo na koreki toyebi ndenge tolobi na 72 mpo na nini changement emonana na bagene kambo ezali ebele bando koyebisa bino moke retraite wana nga na tosalaki nga nakendaki pardon moto nyonso azwi likambo azalaki koloba yanga namonaki batieli nga carrosserie ya greja na motu bato bazokokota nga napikile kaka bato bakota na bango elaksine oyo eza kilo te ntango tosilisi batuni yo omoni nini namoni likambo te eloko te te na explike bango likambo oyo nga namonaki oyo mpe bamonaki kolo yesu awa bazali mpe bazali te oyo bamonaki tataki mbango bazali mpe bazali te oyo bamonaki mama mwelo bazali mpe bazali te oyo bamonaki baange bazali mpe bazali te surtout bazwi nzembo nde bamonanaki mingi kobo de la bala mibale na matei na kati kambo wana ezalaki makasi tozosenga bolimsi parceke tozongelaka kozongela ezali mabe mpo na nini soki otubeli na yo okati libela owana nde nzambe alingaka kasi soki ozongeli masuma na yo ya kala ezongi na nzoto tokomprendre ezaka bongo mpe bongo te yo otubeli esili ozosala te d'accord bisoki ozongeli na ya kala ezongi nango susu donc osali eloko te
Nazo exemple. Tata moko ayaki awa. Aye komona ngai. Atubeli. Mais avant tubela amekaki ngai. Ngai pe nasali eloko te. Tovandi na ye. Azongi. Mais oyo nyonso oza koyela ye mpo azongela aza kokoka te. Azokoka te. Ye kutu asengi na malamu nakufa na ngai. Ke nabebisa lisusu. Akufaki na ye. Kuna akendaki nzela ya malamu pe ya malamu te. Kasuki ozongeli leo okufa pasi. Kasuki otiki kona nde malamu. Baza ebele bayaka na bango, balobaka na bango. Esiko Papa Charles alobi nga nde nazwi ndoki. Esi nga nazwi ndoki? Iya boni nga neza ndoki. Kasi tozali awa. Bangolo bakola balobi baza koya. Bakoya kokutana na papa. Biso te. Oyo tozosalela bapapa batikaki biso. Bango soki babebisi etali bango. Po mokolo mosusu pe ayaki awa alobaki makambo epai ya papa Mfuma Longo. Papa Mfuma Longo atuni ye. E pardon na papa Mfuma Mbanza. Atuni yo salaki leki makambo mabe. O te parce que aponaki ke tango ake kuna papa atie mokongo. Elakisi nini? Ayambaki ye? Ayambaki ye te. Sikoyo aza koloba makambo nga ndoki. Ekoya koyebana kaka. Bango nde bakotaka bya bureau nyonso. Biso toza kobatela likambo batikelaki biso. Bapapa balobaki bosala na bino ba voyage. Partout bakokende problème ezali te. Kasi moto abima te akende libela. Akende ovanda kuna ekozala te. Kasi soki tomoni ke oyo alobi Papa Paul atongi ndako na Pointe Noire avandi kuna. Atongi ndako na Angola avandi kuna. Na Portugal atongi ndako akendaka ovanda kuna. Elakisi ke esike beko bapapa bapesaki abomi yango. Elakisi ke aza mwana te. Bana toza kolanda bapapa ndenge batikaki. Makambo bazosalela biso toyebi yango te. Bakendaka na bango na Italie. Bakendaka na bango na Londres. Kosala nini? Bo comprendre? Nyonso wana na biso ezali te. Biso kaka kamba. Soki balingi tobima ba secret nyonso ezala yango. Koreki oye. Nga naza na esengo tracteur oyo bolakisi wana nazali sûr ke eza na nzela. Po eza na Lubumbashi, Angola nde ekobima na Nkamba. Ekokota soki Kinshasa te directement na Nkamba. Toyokani hein? Le 4 août bozala awa totala likambo wana. Est-ce que j'étais azali awa? Baissez le micro. Keba yo za mutu munene bakokwisa yo parce que loko wana oyo lobi nini? Merci papa na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa topesi merci na maloba opesi biso. Papa mwana soka koli asombi bilamba. Akomi na bilamba ebele atondi su basanduku. Aleki tata na bilamba. Oui. Mwana akoki koleka tata na bilamba. Kasi na mataba te. Na mataba papa tata koleka kaka. Biso tozali ba tata. Toza kolakisa nzela. Bana
balandi esengo na biso tobetela koreki maboko. Lokola papa yo ndibi esenge tobetela bango maboko. Pamba te biso totali tomoni yango te. Mais balobi na biso le 4 août. Le 4 août biso nyonso tokozongao. Po bana batindaki biso papa. Balobi bokende kotalela biso eloko wana. Toye tomoni yango te. Tomoni kaka ba décès papa. Rendez-vous le 4 août. Rendez-vous mukolo nini? Tosilisi bongo papa na komba tata mwana pe tata molimo santo. Bongo mwana muke loboko soki za propre kolela yango te. Papa mwana alela kana loboko ya tata. Tata alela na loboko ya mwana papa. Eza mwa pasi papa. Mais na loboko ya tata nde mwana aliaka papa. Ba mikolo mi balela mwana mukela na loboko na bango. Tondibi papa. Tokolia mukolo wana le 4 août. Ponga makambo nazokolandela ngo de près. Nyonso ezosalama nazolandela ngo. Kasi nasengi mpe nga nazosenga koreki oye $20 bokopesa bie kopesa bosala noki mpo makambo yango transport ekomisa eloko wana awa na nkamba voilà yango tozaki nango oyo na etikali napesi papa Mbenza.